ya kobebisa milimo nyonso ya mabe pe bokonzi ya kobikisa maladi nyonso ya lolenge na lolenge. Alléluia. Nazolinga o reconnaître que na kati na yo oza na autorité ya Nzambe oyo nkolo apesa yo bandani ebandeli ya mokili. Alléluia. Zala nelo kwa na kati na yo. Mondimeza mutu akobanga banga pamba te. Mondimeza mutu akolenga lenga te. Bayiso ke ndoki obando banga uzi panique ozo bate ela unyo usala. Mo sino ta oza na bokonzi oyo Nzambe apesi yo na kati ya bomo na yo. Ela konye salamika to isika. Ba marche bakei. Ba comprendre ki na kati na bango. Ndenge Nzambe ataki conviction ke bozonga lisusu epa ya Herode te parce que azali na plan ya mabe pour na tina na mwana ko. Kana Herode parce que mokonzi mususu abotami. Ye alinge azala ye moko a régner, a diriger makambo nyonso asala yango selon autorité ya kibokonzi ya ye. Jalousie, haine na ye ezalaki pote mokonzi mususu azoya, en plus ozobenga ye mokonzi ya bakonzi. Donc Herode azalaki perdi, azwaki liboma, ayebaki te nini asala parce que mokonzi mususu abimi. Nde na butu wana Nzambe alobi na Joseph mwana azala lisusu awa te. Kimisa mwana ke Egypte na koyebisa yo quand qu'est-ce que mwana bozonga na kati ya. Alléluia. Amen. Yo molo bate Yesu atimaki te. Yesu azalaki mukie. Amen. Yesu azalaki sous contrôle. Yesu akendaki ne pona ko protéger ye parce que devant moto Hérode au Seigneur Israël a dit alors il fallait Yesu alomba ye to ko azaki mona mukie ayi ko tembola tadi ko lobate bakende na ina no ba bomba ye ba protéger enfin que va du wana tango eleka Yesu Masia aya parce que yende azali obikisi ya mutu. Amen. C'est la raison pour laquelle Yesu alungaki na kati na Bethlehem pe akendeki na Egypte pona kofanda Bible lobete ti nani Herode oyo akufaki nde nkolo alobaki ete Joseph na mwana bazonga na kati ya nalingi o comprendre de komolika ke ozana bokonzi oyo Nzamba pesi yo ozana autorité oyo Nzamba pesi yo okoki jamais concéder ki bokonzi na yo ndenge lelo ezosalama diable akoti bana Nzambe bakomi panique. Diable azozwa autorité na yo uli yo combattre ye uli yo bengana ye uli yo poussa ye mosika omimona ke oza mokonzi oza na nguye nkola apesi yo me bana Nzambe ebele basede diable azwi contrôle kati na bavi na bango. Alléluia. Amen. Ils ont rapporté bokonzi oyo nkola apesi yo balobi te asangisi bazomi na mibale apesi bango nguya ilobaki pasteur azoloba muke na bengi prophète muke na bengi prophète batanguya bazate yo moko d'abord ozowanga na nguya o Nzamba apesi yo oza incapable de kobonda même kosisa maladi ya mutu pa. Ce n'est pas normal. Nalingi ozonga na kati na yo o reconnaître ba valeur oyo Nzamba apesi yo enfin que ozala mutu ya koninga na ninga te parce que bomo ina yo eza toujours na kati ya koninga ozoyeba ko se positionner te oza mondimi lokolo oza mondimi te mondimi musu devant un problème azobima faible na lolenge moko ya osikana te mais Nzamba apesi yo pouvoir ya kodominer tant mosusu ozokomprendre te yango makambo nyonso esalama yo tiaka te oyo nyonso bato ozocroire ke eza possible epa na ozomona yango eza impossible oyo pena na ndimi te ke Nzamba osala yango nazoyebisa yo ndeko molingami meme ngai nabinisaki maloba wana